Afghanistan ou Togo Kende. Pakistan c'est bien. Na Pakistan. Un petit souci avec depuis Pomba. Autant que n'a PD pembe n'a terre. Attends autant les combats depuis que na mission na avait na leke na actualité. Ko puzo baba poto na poto ni akende miso ke na poto ba mise batikali. On les a poto ya jeune tala ba sangana des groupes ba kena des poto. Tous les kawana ya. Tous les kawana ba niveau T. Ah niveau T. A profiter na ba bezo so nga bezana mais makambu kutu ya ko tsa place mai na mundi ba ko lobate. Sunga pe ayo soki makono zo lumba solo omoni amoninga zo lumba solo bana ko traiter makono etika ko lumba solo ko traiter à voisin te po ya voisin to esi la solo awanga na yo classe musique ya propre musique ya vérité botika balukuta otia salle moko bo oyebi ko beta no te pourquoi so ngaka polo ngaka bezo bebisa ba venir la bana ba te belé et ça passe ba tuer nyo so sala e ko se trapper yo ko trapper yo tant ko trapper yo encore pour konda. Ah ozo ka mwana batu azana pongi yeba ke mwana lobita ngola muka kotuna mama na ye mais pourquoi ozo préférer ko zo kaka bana ya batu peut-être ya yo moko wana message na lansaka liboso la saka na Villa Nova na saka na Villa Nova oui pour Villa Nova ngo yango na ka sezo tangati na lansaki na lobaki nini ah ozo préférer ko zo ka bana batu mais na ndako no moko poza na bana pourquoi ozo ko bimisa bana na yote ozo ko orienter bana na to pesa ba makambo na mona ki pelelo na komo mona na groupe ngo bakomi ko zonga ba misakala c'est que message na ngana tinda ke komi et ça li ke ba zonga ba misaka pa tali lepe bano bazo kota ba ko longwa pe na ko zo fight na ngana sima côté wana stade de martyrs papa boke beta billard na casino boke beta billard ouais boke beta billard. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Voilà, vous êtes nombreux partout dans le monde, vous êtes à la Bissot, je pense que par rapport à l'actualité, vraiment, on a beaucoup de choses où il faut tout sur la lélo parce que nous on parle que de la culture musicale, ou surtout musique où il basera vraiment pratiquement la Kinshasa, la RDC, voilà pourquoi tout y a de temps en temps, tout mes gars tout sur la on a bandego batala rabiso et puis là différents artistes musiciens bah ça ramène vraiment bien, notamment musicien vraiment ébélé. Tout ça, bon, on a Freddy Mbolongo, Lelo, là vraiment on a plaisir à Yambaye, à Salah Moussana et bien. Voilà pourquoi nous avons préféré que Yambaye Lelo, mais Nayambi Freddy Mbolongo, Lelo l'issue encore une fois, parce que nous n'avons pas mbatté. Si vous n'avez pas mbatté, ça veut dire que Lelo Moko n'ingani l'issue. Ça dit Maï n'ingani, Yango n'avait pas mbatté. Mais là, il y a un peu sur la maman, surtout vraiment, ils ont batama. Freddy Mbolongo, papa Liboumou, il faut Loba, il faut Bimisa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut aux Arabes pour détruire la carrière de tout? Ils ont un succès. Alors pourquoi qu'on doit détruire différentes carrières pour éviter ce qu'on détruire? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons pas Robino Mundibu, n'est pas Fabregas Maestro. Et pour l'année, orchestre, on se pose des questions.
Donc, avec Freddy Mbolongo, on va essayer de décortiquer cette émission ensemble. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Anelka Bafosset, Tobo Sanarate, Tobo Sanité, Sims et Sele, Tobo Sanité, différents partenaires, Sunarabiso, Idarabiso, partenaires, vraiment, mais pour les Anabiso, voilà pourquoi on a Tobo Sanité, Iguet Koyo, Aigle Noir. Donc, c'est bien dans la poto, on a Tobo Sanité, Iguet Koyo, Aigle Noir, lié côté bijoux au Rolobati, donc bijoux na bijoux. C'est un gros bisou, bon week-end, on place à Zali, tout ça n'est pété. Il y a Aline Mwimba, tout ça n'a raté, na Paris, on a, tout ça n'était Tatiana Bitono, tout ça n'était Dr Jackson Lubanga, na bossa na lisusu te, kopesa lisusu Emansi Kintsaka, watala biso na famille Kintsaka mobimba, to bossa na raté. Il y a Bruno Lubika Mbongo ya propre, il y a Bruno Lubika Mbongo ya propre. On a vraiment aidé à rapper biso to bossa na raté, to bossa nité na ngambo Brazzaville, Olivier Doumou. Donc Olivier Doumou, joyeux anniversaire déjà, Olivier Doumou confort propre. To bossa nité l'honorable Gaëtan Kodia na ngambo ya Brazzaville toujours. Donc vous avez bien voté la Rabiso, Augustin Nzambe, Tobosani Lissousouté, Anakin, Mike Katanga, le gérant de l'hôtel Paris Hôtel, Tobosanité, Yemoro le boss, Pachongouya, en provenance de quelque part, Tobosanité. Vraiment, vous avez bien Nick, Nabosana Rapete, Ser Nabiso Nick, et Laure Manze pour la Queen, depuis quelque part, Ser Nabiso Moropé bien, Tobosana jamais, Tobosanité des sous famille Manze Kumobimba. Nabosana Bangote, DJ From Nation Temba, Maître Taïzon, Nabosani Pépinote, Yves Lupusa, merci encore une fois pour notre soutien. Je reçois pour vous Freddy Mbolongo, papa Liboumou, na PCD Bambote. Bonjour Freddy Mbolongo. Bonjour, tout est bien, tout est bien. Tout est bien quoi. Tout est bien. Nambio Lelo, ils ont une bandeli à l'année 2024. Ah ouais. Tout ça, bon, on a deux vies vraiment. L'année 2024. Nambio parce que vraiment isébélé. Alors bilan il y a 2023 pour nayo il est très bien, il est très bien par la grâce de Dieu mon il est là ceux qui souffrent de vieux nzamba pc biso ceux qui zaté ma trop mais tant que dans mon côté singa ya leki singa na bitumba ya 2023 à côté singa na 2024 c'est que tout est bien c'est que pena nous c'est ça très bien nous c'est ça bien boni mo papa chic. Et tout est bien, bah, très bien. Chiffre 9 Mobimba, tout ça pénal très bien. Tout ça pénal bien, tout ça pénal bien. On dit que tu aimes bien parce que moi, nous pesa Mobimba toujours. Tu aimes bien, tu aimes bien le les sous na cadre et album Monza comme les Mobimba. Tu aimes bien les sous parce que affaire ça date. Tu aimes bien les sous na mambo vraiment bien les en actualité. Oui, dominera na nzela na biso ya internet. Mais papa, Liboumou Freddy Mbolongo batu belle botala yo. On dit que papa Chikaza bien. Et Mahambe qui est bien, tout est bien. Ouais. Alors, beaucoup de niveau dans le studio. Bon, merci pour la parole. Na niveau déjà studio de comment qu'on a fait, presque ba dédicace déjà bandé au quota, presque ban sembo tout ces vidéos mon déjà to patron en général si moi déjà pour flasher déjà mon bandambo ya ba partir ba clip déjà au Asali. Je crois le 26 déjà il y a février, je crois déjà, tu reçois déjà première piste Nabiso, il y a un jour déjà calamité. Un jour, et l'autre mois, c'est chanson mon corps. Les ans 4 albums en Congo. Prenez vos préférés chanson. Au lieu de faire générique, on est ça parce que tu dis que bino bandana la générique vous frappe par un biso. Après il y a un aussi mais pour ça primordial dépend la vie. Bon balobi artiste c'est toujours faut à la cam pour funga makwa. Faut à la kotikala kana lo côté. Ba c'est qui papa chic trop, il y a papa chic a bien changé moi. Te biso peta biso ta useki biso to changer te to zaka ka chiffre 9. Robino Mondibu restera toujours Robino Mondibu. To monika ke ko trop de bolo tout ça ka système ok oui tout ça na so bata ba générique to boire ka mettre que tout monde que décembre ba to so ba déclarer que
biso to boka kite on to beto tikla non pe ba nyama mususu ba boaka po ba lobaki pe bito kasi ba ope ba comment yo traiter ba différence bon limbisa papa po na mona na to tika pe ba bo limbisa nga papa na langage ba to tikeli pe ba o ba collègue mususu ba lobaka pe ba za ba meilleur to tikeli ba on pe terre ba boaka po na subiso ba benga biso ba zoba to yebe loko te on to tikela ki bon terre ba boaka mais to monde pe terre lo mama lunga ba boaki te et on to ba ki cette fois-ci décembre to boaka to salam no album et on monte bando rozana ba studio en plein studio to ko préparer album monza congolo décembre ba boaki te na hérita tela biso lo mo chanson chrétienne mo mais te wana chanson te to ba ki de ko binisa eza ma ko binisa fabrica tela biso lo mo robonzele na yebi amote na yebi on a tse po yo kamote pardon na tse po yo kamote terrain na yebi ke zala mamba ko arena ndi muto ocho beta awa ndi nelo na yebi 3 arena 3 arena faut préciser vraiment 3 arena OK yangwana je pense que bande au bawareur ba tala pe biso parce que bino bawareur pe sino bambote ouais il y a tout préciser le bon moment 3 arena ouais alors Freddy Mbolo au lobby que na décembre yo qui album moroté et on va peut faire comprendre yo que na album monté mais ba fo décembre to boyebi ke ezalaka mois o to bini sakabato ezalaka mois o ezalaka pona ko chauffer za pona rumba te ezalaka pona chauffe ko chauffer bato na ba tanga bumeli moi plan abina boyebi ke biso to bini saka Congo to bini saka bato na ba fête kabino te biso to bini saka bato na fête wana pena ko marché moto biso te biso ndem to ba kolo makamba o bini sa bomoni yo mo bomoni ka ana décembre yo 2020 to tika wa bomoni ke to pesi na so eloko to bomoni ke terre lali ti komi ba terre lali to moni mo bato ba bini to moni eloko mo ya jeune mo bimisa soki libulu soki nini ba profiter na boka ba mo ke to ke bini na biso ka côté kuna po to zelaki papa shika ko apesi biso eloko te moi eloko mo ya jeune mo to boka ya mo ba olé biloko na biso mo ba pomba mo so bima soki libulu soki kati soki nini na oki na bor mo bo na oki so pete DJ na biso mo bo ya soki nini kasi ya onde mtamone simi mo actualité ya décembre moi ke biso ko to zala ka biso chiffre 9 ko to boki to moni ke terrain ba baganga ke pe eloko malunga te po biso to bika gom ndezo beta tilelo te eloko zate ya tika na ona eloko ya te eloko ya te ba ke facile ba kaye na bango batanga ba koma wana eloko ya te eloko pene ya te eloko ya te Freddy Mbolo to solo ba chiffre 9 vraiment parce que toi na posa o s'exprimer batu ba otala on a Paris na pesi ya lin mwimba mbote place otala biso na pesi ser na ngata na bitono mbote otala pe biso Freddy Mbolo aux on a problème na ba différents artistes musiciens mbo na biso. Pourquoi? Na tuni question. Non. Pourquoi on a bon na papa chic. Il dit qu'on a très bien pourquoi on a un problème ba icône na biso je connais ce artiste so Congo jamais. Ngande kande o alinga biso tenga pena linga kati c'est ça yango na zaka ouvert. Na linga biloté. Bon na otanga kombo te soko tenga komba moto nga na yebi ka linga biso tenga pe. Ba mise belé tout. Na mona ba na première robino mundi buta. Non. Wana ndo sali mama ba masonge bazali belé balinga mundi buté. Biso pe ko linga te pa na nga na yebi te patron na so alimbisaka menga alimbisaka te. Nga so na yeba na matoi na nga na okada ko manka patron nga. Nga pele ba ke biyo na vie na nga na musical pa na nga na kotikala ko yoka ote pe na olinga ote. O lelo nga na za Freddy Mbolongo lelo na komi bana ki mukwa mo négligé na fulu. Patron nga el généralissimo mta komisinga lelo na komi boye. Sikota ke lelo akomisanga boye na vie na nga na yeba ka tate ko kusimba ta volant. Na yeba ka tate ne ba kota contact na voiture na yeba ka ta auto avion te. Mais lelo mta komisanga na niveau wana sikota ka za para na pour moment na micho na za para na nga. Ndi na zabo na groupe chiffre 9 moto manqué ngadi fils na premier fils na musique soko manqué Robino Mundibu na zawana bien placé yo takio po ya za sona tante ana tango lo batata ka tande ça la non de kande makam album monza Congo boyo ka kande ngos mais yo pour comme leader pour le moment na zona pas Robino Mundibu s'il te plaît pardon ah peut-être na tana na za pas Mundibu na zo exprimer non pas Mundibu papa na nga généralissimo adresser nga pesa nga no ba ligne oyo nga na za nyango na pour le moment na na tante ya ko raisonner makamo soki ko ya bondie mo ka yebindenya ko gérer ngai quoi. Au sali combien d'années la chiffre 9? Na chiffre 9 na okende na février na avril na okokisa 12 ans. 12 ans. OK. Sans tube. Il y a eu au ça sans chanson, autant de na 12 ans yo sali depuis banda carrière musicale na yo. Et pas Robino Mundibu. Autant nzembuté
Moussali 12 ans. Et tu trouves ça normal? C'est ça normal. C'est normal pour na biso pour na ngapa ça normal ndenge to bandi album na biso boye. Ndenge ça normal pour na miso to zaki na tana ya kufunga manano ko pesa na ba congolais ba comprendre groupe chiffre 9. Siko moni ke moi na sali bo sabota miti. Album na somo za Congolo monite. C'est que ndeza bo siko na bo mona siko 12 ans na ngande bo lo basiko place ko salela siko. Parce que bo comprendre siko que 12 ans na ngeza e kende ya pamba te bo mona siko ndi makamona ndenge to bandi siko album. Album ne silite. Ne so moment que na na chanson na 4. Ne so pe deuxième album na zana ne so pe na koza na 4 chansons. Ne so pe patron na elle c'est na ba ke bon na mutual album to saleza yo. Moni souhaite un peu pesa yo espace. Mais pourquoi pas dans artiste fona za la complet na kotika kana danser. Ngakutu na watika la kosenga te patron nga déjà nenga zana yebi Fredy Molongo aza artiste ne mwana ye fona fungula ye tanga fungula comme ça le meilleur c'est que tikali biloko mso ya kitoko eza na sima ya kofungula nga ba makambo ezali oya ko comme ça ngapele le ndongo zo no mona ba to balinganga na ko leader na yemba plus na yebi keza na yebi jana sibloka ki album monza congolais na ba surprise ezebele ngana za surtout za ba artiste to banda ekoloba mesiko to lo basute et comme de ce toujours ba œuvre ngo sikoyo to bandi nde moni to baki to bota mwana liboso mwana nga va to bota to baki photo kokisela mwana nyonso ndo mo to tongeli mwana déjà parler to tiele sika ko fazer asa déjà na miliki na ba repanga mne to ezali mutuka ko tambola ezali ba jouer na ye tout makambo tunda za be mwana eza eloko moko mwana ko déclarer les choses te pour te préparer les tout pour jamais ko bota mwana zolia malunga to ko sengele bilo pa ba voisin ozo mona okomi ko luka mwana va que classe boye il faut ko luka ko no matériel ba transport il faut mebe baka yango moto baki photo kokisela no mwana nyonso va to bota soko moto boti siko mwana boye seke to kokisi tout mwanza congolais ali mwana oyo aye ko funko ko tongela ba ko bandeko na oba yana sima makambo ya bien. Merci, je suis toujours avec Fredy Molongo autozana to sorana parce que dans le bas déjà au début de cette émission on sura et ça vraiment bien. Mais Fredy Molongo, dites-nous les lots on le bien toujours en arrière décembre le bi mais biso que Fabriga za Chakiti non bien mais excusez moi pardon nazara mnenga lo ba dikosi na sima dikosi amutute toujours sur la télé nga naza artiste naza na tante ya ko ignorer artiste moko bo asali musana malamu na lobinde o na moni na opinion na nga po na nga na mona ki po na wana black apart batu ba déclarer mundi mutabini saka bango na décembre mundi ba binsinga pe na zape ay mo pe na koma fan ay mo pe na koma pe na longa na artiste na ko pe fan na kota pe na ba terrasse na kota ba place ngai na biton na bina en dehors aux fan en dehors aux artistes musiciens Robino Mundi en dehors il y a moto à prestera na groupe chiffre 9 to longo Robino Mundi yozaka fan ya nani nazaka fan ya moto na fan ya musique ya musique tant on a c'est comme la musique ya nani na sepelana na artiste musicien te na sepelana na musique tout nyonso oyo na moni ke ko beta bien na litoi ko sala bien na litoi na ngai po yo pe soko yo kaka gu ya musique mo po sala yo bien na litoi so sala yo bien to ko sepelana ngote soki loko yo sepelisa nga trop na litoi na ngai yango nde na ko yemango mais soki sepelisa nga te na ozantande na oyema po so na benga président na seke président musique o beto na za kitoko te ako yebi talaka lelo ki te yo mo yebi Congo ndenge ba message Congo ndenge bazana lolo orgueil lolendo ataka nga na sali ba studio na nga ya lo bana nga ya na nota skoni ti danser le kwa Fredy Molongo ngo o ba jalousie ba jalousie trop akolinga kutu te ataka ba jamais monique na taika ka me mutana lo baki topo na biso ke biso boy me to tiki pe terrain kasi pe la capacité eloka malunga te eloka malunga te ponga tamboli pe trop na ba place de ça mo pe na baluka ki pomwa mingi na topo total la pe na mukila on pe ndenge do e ko leka na journée ngoti me to mona ka 3 fois ko arena moto na mona zo beta tina baba ba concert nango na mona pe ba formule set mtebeti na ko yoka na nzembo ya président so boss live na peso moto héritier wata na mona nzembo ne mobo ya betia wa chanson ne mobo yoto bima chanson religieuse et marqué nga salenga eloko mobo nga pe na Fredy Molongo elobelenga mo eloko mobo na mtema président wata simba na kongana yebi déjà sika leader wana ko okende ko bino bozo bimisa monza ko ngolo banga te album se bima o muto tangi ona che chanson chrétienne l'artiste héritier tanabi yazo chila pe bino chemin de la gloire banga te beaucoup tana chemin de la gloire banga te rebonzer les awana
bobanga te Kofi Olomide aza na featuring na Davido bozo banga te ba différents musiciens bazo beta fali pa boboka kala trop tard bozo banga te bokuta na dynastie papa na lobby nga pe na futa na lupa omona za na ba locataire ya bangala na ba lubati ba swali pe bazali nga na Kongo na pesi ba Kongo nyonso mbote ya bino ya ngwana wana c'est la famille quoi wana pene kolo na nga papa na nga za mundibu mama na nga za mutandu na pesi batandu mbote na pesi pe bandibu mbote vous comprendre ya teke pona na za Kongo na boya kovanda pe mema na baluba to sika mona ba swali non ndeza boza muluba va na ndenge na ye muswali pa va na ndenge na ye Mukongo pa va na ndenge zaka ke Mukongo salama kamu na yo muluba pe salama kamu na yo muswali pe salama kamu na yo ndito biso to za groupe chiffre 9 président wata zaliye ope kwata kura koko na biso Kofi Olomide na mona danze mona banguna featuring ba tubeta na kwa de na radio ils ont beta nango déjà c'est bon et c'est le côté na papa pardon s'il te plaît côté na pena ko tuna nga question mutu monga na linga ati ona s'il te plaît autant tuni na ye na ko mo na ko lobano ka ke na yebi makambu na to moni ke seke to sauter page côté wana na yebi makambu ya mutu ngo tuna nga question na yete na yebi makambu na yete pona tout par rappel ito na ngato na makambu na bango te s'il te plaît pardon côté wana numéro 1 na famille na bino na makambu na yebi wana opinion na bino nga kuna na zate na Afrique centrale mobimba azaki trophée Afrique centrale na yebi ngote pardon s'il te plaît na yebi ngo dans selo mona ngote trophée Afrique centrale na tikali ko mona ngote na zo rapeta on tala makambo atenga atala mingi makambo chiffre 9 na makambo batu no ka kitoko na litoi na ngai yangwana yangwana. Voilà, pour le numéro 1, il y a musique actuellement. Sans parti pris. Nous avons dominé. Et Moutou Oyoyo. En tombe le drapeau. Il y a Mboka Nabiso. Je dis bien en tombe le drapeau. Il y a Mboka Nabiso. Numéro 1, je parle de numéro 1 en musique. On a Freddy Mbolomo. Ils ont nani. Nous avons le drapeau Nabiso. Nous avons la fierté Nabiso. Nous allons vendre RDC sur le plan international. Ouais, par rapport à l'artiste, c'est un promettre d'abord. Mais à un moment où nous avons vendre partout, les réseaux sociaux, nous avons présent sur Fali de Cap ou des chapeaux. 3 fois quoi arena. Et tout le monde a peine qui a payé sa makambu. Nous avons peine ma bête. Basta na biso bazo ça na bon makambu mais au peut-être que OK de gauche droite. Mais oui nazo sto nazo bango na kangi miso to nazo bana sima caméra nazo ba bosa caméra ti pour tout tala partout ko ta réseaux sociaux ma de Fali mabeza te azana ye aza artiste congolais na biso to tsala azo tombola drapeau mboka to zana ba star rebelle pe ba tombola drapeau mboka mais o nazo moto zo mona azo za la peine que soit koti boye drapeau congolais telemi a koti boye drapeau congolais telemi c'est Fali de Cap R Marabio c'est tout. Deuxième, l'artiste a marqué P, a bonné la bisso. Après Fali Poupa, on a bonné la bisso l'issue. On a eu parce que le numéro 1 actuellement, c'est l'artiste Fali Poupa. Tout le temps, 3 musiciens à Bamba. Alors, deuxième, Nana Rosa Lawana, la deuxième. Nana Moniette. Pardon? Non, non, mon était. Non, mon deuxième. Non, non, mon deuxième. Nandega ma bête, non, non, mon deuxième. Ba confrère que ngana pona comprendre. Na mon deuxième, na tangi présence Fali. On a besoin de son RDC to mona. Na tanya yo poyebi yango. Mais deuxième non na monité, na tout so ko tanga na deuxième c'est le yo. Troisième. Bon na mona présence na ngai ba ko Robino Mundi mon to so bunda, ba so bunda. Donc Robino Mundibu to tient la 3e place. Tazo bunda pe na ye wana présent na Robino Mundibu. Azo sa pe na fier to sentir que azo bunda. Ça m'a support ye mo kazo tombola makambu na ye. Ba misu ba leader, misu bazana ba soutien belé. Ba mais président na Robino Mundibu. Mais kasi te ya mo so pa na ngana tali na mo na président Robino Mundibu pour keba. Mutu so tonga lupango ne mobe sanku to mbongo mobe ya commission so ndeni ye moko andima pena sama ka misu mona ke mbongo mo akodi ya mbongo mo bateka lupango ba pesa ya mo na Robino Mundibu ye moko en personne Fox na ye sans soutien ye moko zo bunda so moni pe makambo ekende ya mo moni funa cha mais deuxième pena micho azati ese ati surtout faire rigola to coach deuxième te. Regarde, ça star na biso mboka mais pas dans le monde deuxième tena ninga mabete na ninga mabete na monde deuxième Kofi Olomide okumu sangani na ba icon wana
Yo tenga na génération ba côté ba. Je parle actuellement artiste nyonso ya Congo. Oui, je parle en général. Mais pourquoi ko tanga ba ko so ba wera son ti ba ko so ba ko felo milité. Yo lobi numéro 1. Te yo le kaso lobe na ngana ba génération wana. Na ka na ba génération pe na ba osangi te ba ngana. Si je parle tant sur le to so mamba RDC. Ah OK. To cha bango. Na kaso tsaki na ba génération. Na Inos B to chena kati. Mais ba koko na biso ba kofi olomide ba koko na biso ba wera son ba zo sa ba faire ba sa pe ba fierté à Congo. Ndenge mabete ta le koko na so jibem piana. Auto ko beta mais auto beta na akendaki voyage ya na Europe na États-Unis hein. Akendaki États-Unis article biso pe ba te na lobi na deuxième place ko chenani ko expliquer la deuxième place n'est pas nande azate wana na lobaki déjà tina bana wana za ko wana za ata ko cheba wera jibe kofi te azate non na tina on penate po na micho kofi au sala makambu poko na so wera au sala makambu siko na longola ko kofi na chaji wera tuna longola ko wera na chaji na bango nyoso tu wana numéro 1 na bango il a fallu na numéro 1 te mais na moment où mzazo sa fierté au mata drapeau ya Congo que soit côté be makambu soit côté be makambu c'est fallu te papa na ndenga mabete ndenga mabete. Merci, c'est Freddy Mbolongo Otozana et Bongo na possibilité Igets Koyo Aigle Noir bijou na bijou. Donc un grand merci parce que t'as la Bisso et puis tu veux nous soutenir, nous soutenir Bisso déjà. Vraiment un grand merci Nayo. Un grand merci à Bruno Lobi Gambongo la propre Olobagi Freddy Mbolongo et Otozana et possibilité Serna Bisso Tatela Bitono. Nga linga mingi bato Paris parce que bato Paris ba benga nga motro. Et on a linga ba serna nga on motro. Tatela Bitono na bossa nyote Serna Bisso pe lor manze pour la queen yeto baxela ke ser mo bien pembe lisusu. Un grand merci na yeto baxi suspect Serna Bisso mususu et Mansil Kinsaka na famille Kinsaka mobimba. Donc merci na yo parce que vous soutenir émission na bino mais Freddy Mbolongo toujours continuer chiffre 9 ils dans les bons monza kongoleza oya bati bimaki bazoba bochela yi type mo bazoba on dirait les cas on ra il a percé il a percé abimi c'est quand même artiste tout est ba mo mais les gars il a percé bazoba betaka bazoba clip nango les kaka bazoba clip nango beta na bar ni na boîte ni ah bon na ebité les choses nango compter ba boîte té yo kango deux fois depuis na yo kengo non na yo kengo bon na ebité biso to zora temps pour yo kango to kenda pe na ba boîte na biso pe yo eza sala ba komona na Congo ebetaka o satwe ke bana na biso we wa bazo lexa ba betango tala pe ba FM no so ba radio so beta clip pe o mona pe na ba radio pe na ba trace so beta moi nous sabote na so na ndene moto sa une mission na so ke moi nous sazaka bana nyoso papa boti ba za ndenge moko te moi muso ozala mulai muso za mukuse muso za munene muso za muke c'est que bazobe yana ndenge nango ndenge yana ndenge na futo tikila ngoka ndenge nango yela yemuka ibindeni sikani ya complacer ezana bimza pela sunde ko muso ko yape boye pa matisi comme c'est sur ba niveau mo boye c'est ça yango wana ngapa na biso to yeba kibilo na biso ilala kate biso bilo so za la moto jamais elala ça ka moto jamais elala ezalaka na moto Freddy Mbolongo ko ta rappela différents missions la leader ya mboka na biso ko to rappela ouais netina oyo nae bokutana oyo bokutanaka oyo moko na motema noto na motu na yo pensaka omona ye bosolola osepela na travail na ye nayebi da motu oyo préféré mais na préféré na tout nango lobango bato batala biso bayoka pe bon nga pena na ndenge na nga pena na musical bana na banda azora pena temps ko kendo kokutana na ba présent ya musique na so Congo te mais on a zomo occasion na ya kokutana présent na nga igebi na filé na peso mbote na résidence principale aux allées présent igebi na filé na zo des fils que moi ba deux fois trois fois déjà to solo la paix à pakolanga ça dit que à part on a comme makambo mais to zo pena to solo la paix moni bon ngai pena ezandenge na nga na ko okende ba répétition ba orchestre to moni biso d'accord to comme moi ba to moko bona makambo to comment la reconnaître soko yi déjà na ba répétition ba to ba mona oyo yiba soko pona betsa mabali bakute na ko okende pena ba répétition ba orchestre mais na linga mo occasion okuta tana présence je crois na ba émission to na place moko boye na ozo sur la main on a joie na musical à part patron na jo ko bino mundi buso
président Ige bina filé. Nous avons souhaité vous rencontrer dans le jour à venir. Parce que bon toi. Ceux qui sont vous en avez pas dans le jour à venir. Vous solo là. Vous kabula na ye. Oh quand aux occasions on rentre kuta na yo ba no pesa bon boire que les ba frères. C'est ça, ils ont tout baza ba mission congolais na biso, ba ça la fierté mboka na biso. Au monika kelo au monde tout kabwana ta kande par rapport à ba comportement. Oso pour nga na za dine na za bona za artiste. Na zo voler papa to na Robino Mondibu, lobi to yebité. Na ko za te ke na za la mal ya devant ba leader wana, mais so ke lo na komaka mal devant ba leader wana po ba baza mal pa na biso, ba kendaka na biso mabe ya nga peta kendaka mabe. Mais net nani biso to yebika. Na ko so ki kaka monika tuyo otangi olobi mabe olobi ka komba mutanso nga na ke mabe c'est que président oye wana ti na ko linga tena tanga kombo na awa mena ko linga ndeke tango na usu eloko mona linga tena matona ko linga pete batanga ngo na matoina na ko na matoina ngai zo mona ngai nazala kapena nazala nga boye tena nazala tout droit na linga na loba likambo za tout droit soko ko ina ngai je m'en fous de ça ina ngai mais mutu bato pe baza ba fani bala na rapé musique ba yoka biso ba comprendre que moto aza libre lobe loko ya et ça la ke awa et ça la ke passe na mutema c'est yangwana. Voilà, Batebele Batalibiso, je pense que ok déjà on a rechuté parce que Naïb Sabino au début de cette émission Maramba Oloba Ezali. Relation nous avons on a depuis combat où plus là-bas étendue à télé tout le monde a attaqué papa elle Robino Mondibu papa Chic relation nous avons on a et pourquoi attaquer patron na yo baoule la nini baoule la moisi baoule la contrat. C'est vrai que il y a le bien même mission poto Robino Mondibu a jamais au salon et mouvement de bino ya relancé. Alors on a évité. Vous avez un petit souci avec depuis Pomba autant que na PD pembe na te na attend autant les combats de plus que na mission na veille na leke na actualité ko piuzo baba poto na poto ni akende mission ke na poto ba mission batikali on les a poto ya jeune tala ba sangana des groupes ba kende des poto ya kenda poto ya mema ba mission ya na temple na obisa mbongo ni ba mission na poto a même des groupes ya za jeune tala ba sangana des groupes ba kenda ndi jeune tala ndi biso to ba ki ba tout ba leader non wana bien boye ba ki biso to bi ka leader te to na presse to bi ya leader to mona ra to papa nazana ba mission biso to so na ba on ok senza ke goza ba sangana kinde ba kenda kinde konte ya ki ba sangana ba kenda ki omote katikala ye moko ba mise bavanda na poto batikana moko yebeki ezaki groupe na mo basangana ba ke mo batikali akoza pe ami ya Mondibu te Robino Mondibu za patron pa na ye aleke no na olata aleke no na stema ya aleke no na propriété aleke no na mambo kotonga ba palais aleke presque na mambo belé en plus na mutu makasi azaye makasi bajine katana te papa bajine katana te ba body te ko tatouage te papa mutu na budget na kotonga ya on la saka meilleur artiste papa wana na so ba bloka blo pamba tatouage so nete tonga ndi place ndo lobby na on de vie na bande ba koko no ba comprendre que koko na so da star tala makambo nango wapi ya bango c'est ça ngo to mona ke so sala ba jalousie wana niveau ndi ya Mondibu za niveau moto tangi kombo na yo tangi wana te obi na za Mondibu tata patron na ye patron pena makasi poto te to kene na so ba poto ba Fredi Mbolo bukta no nga danser na kakramiki te bu kombo na te ke pourquoi na za paniquer te na mboka wana na za na paniquer te pona ebiki na okende do sa musique to lukande lelo na ba Congo fait to tonga Mondibu résidence na Paris auto ça ok soki ba 10 mois yango mobimba mavana na kini mais tala ba misusu ba sutuka ba poto ni ba sa bato okende kozonga non mukande zo vana na ndako Mondibu yango ezo pola ayebi de ke fona sana album na ngapo lobe ko sela ngaba eko pesa ngande ba poto ata ba fois 30 muto tangela ngana na niveau te akende lisusu na ba mise akende su ko poto mutami akora zo contrat résidence nini ya tikako ya wapi tikako to bana ko dévoiler kaka to bana ko misa ma musu ndeko na tika to soteli solo bitsanga masolo nga za staka mune ko leka muto tai kombo na ba niveau mususu to sote ba page to beta maka mususu aza grandeur ya Mondibu te tala ba grandeur ya Mondibu tala mapango te tala ba dimension papa tikako to leka wana ya to leka ba niveau te niveau te a profiter na ba bezo so nga beza na même makambo kutu ya ko tsa place mai na Mondibu ko lobate ko lobate ba chance aliboke bazu ya poto eloko ya te papa be malisusu ka total siko ndike mino bo loba wana akuza siko eloko ya te papa Mondibu c'était Mondibu ba grandeur ndi artiste la saka ba salon ba facilité ba Patrick Beckham pardon kon leko na ngai pardon pena s'il te plaît to ça rend bien
nazolinga te kotangelanga bakombo moko te liboso na ngabo na lingi te tobeta masolo ya chiffre 9 non to ça na chiffre 9 mais ce qu'on na presque au salle émission groupe chiffre 9 ko koti la ngande batu mususu onga na sepela te pour na robimisa mal na munonga ngai sala bien te bo bien impoli na lingi te na lingi to beta masolo moko boye o ya groupe chiffre 9 faut voler comprendre biso to vandi boti ba janvier to préparer nini c'est ça yango wana et puis que monza ko po bango bana bato tanga wana na ba mission batanga ngate po ngana ko tanga bango c'est patron na ngape alingi ne sute botanga ye alingi te mais batanga po mbuma yotela te mbuma etela yo bazo bwaka ngo libanga faut comprendre que mundibu tanga tiki bino vide na décembre ngo bosala eloko te bokomika ko kusala salaka mo baboye bo créer yebaka pe na vie sunga pe ayo soki makono zo lumba solo omoni amoninga zo lumba solo bana ko traiter makono etika ko lumba solo ko traiter avoiser te po avoiser to esi la solo awanga na yo mais awanga na faire tia date ba te bele ba chaka date yani et ba production bon production sona na mission na ngoto chaka date de ba ngunu ko mo kosa ba date ka ko si date bolo bino komi ote nini bazo ba komi ko refresh soki ne bolo ba bon non ba bon ça c'est ça les comme il faut ba sala ondeni te biso to ko cha date faut za la vraie biso to moni biso banto banda makambo banda chiffre ne fait banda non to sala mensonge date te mensonge eloko te to kosa ka te biso soki eloko ezate eloko te biso eloko ezate to na kana album monza Congo c'est tout. Tout ça libre, tout ça na biso to bobeta musique ezali ya classe, musique ya propre, musique ya vérité. Botika balukuta, otia salle moko bo oyebi ko beta no te. Pourquoi so ngaka polo ngaka bezo beb ça va venir bana ba te belé. Et ça passe ba tuer. Nyo so sala e ko se trapper yo. Quand ko trapper yo, encore pour konda. Merci beaucoup Freddy Mbolongo, je suis toujours avec lui, nous continuons toujours à exercer, toujours consoler Freddy Mbolongo. Freddy Mbolongo, Monza Congolo, Isa Koya. Tu ressens dans combien de temps avant la bête l'eau Moroboué pour tout cela, tout décortiquer ce qui est Monza Congolo vraiment. Tu Monza Congolo les okende, ils ont pris ça déjà fait dans côté. Pour tout ça nous capena to lamba si ko to lamba pe na yo moni to les 26 les soit au début atteindre 600% to komi dana ba 55 déjà 55 mais yebo papa chika lobi ma 99% et ça problème était tout nanga nini soki da to komi na soki bongo pour to badi to sali déjà bon mon côté to sali déjà un jour déjà donc to sali un jour faut comprendre ce que mais il pas que artiste aza motoyo asalaka azala neti mwa comédien mo bazokende makambo na ye moko boye ozo comprendre ndenge tozaka bongo omwa mpe kala so na filme mosusu makalobi moto tsedati ozo comprendre mais biso to tsedati oza vrai pourquoi to dabi mais to mona ka tango bachaka ba date to koma to mona suka ba réseaux sociaux pe komi koloba ke ba arrêter yango te ba pousser te. Mais pourquoi on dit mato on ngato sali kamwa ndengwana sali kambo ezala ezane ko mona ka présence ba fali ninga za soka date ni mbala moko ya ngona pe makambo salami ile ko tozo luka na musique na ezala pe bongo ozo mona ba koko na so ba Igo de la Forêt so date za pe bongo to mona ba koko na so ba jibe mpia so date za bongo koko na so ko felo ndo mona ka ba star mususu mona ka so date ne za bongo mais pourquoi so mususu boza ba date olingi date po bebisa memoire bana mo ba ya kuna po lobi na kuna ozo ba date yango ba reportant pourquoi. Merci Robin Ngundibou, Monza Congolo arrive dans peu de temps pour vous en savourer, mais Freddy Mbolongo, il y a quand même l'artiste, on réfléchira bien, et le lot gagnant quand même l'audience, c'est pas bande rebelle, on va se péler à Penayo, va se péler en Anguetolo, va se péler vraiment le comportement et attitude nayo. Mais Freddy Mbolongo, qu'est-ce qui fait que les lots comme parce qu'il y a Ibrahim? Qu'est-ce qui fait que le lot musicien à moko azora bino ba musicien to ba communicateur, je parle de communicateur, ba porte-parole, la danseuse, ba chanteur, ba animateur. Qu'est-ce qui fait que quand musicien moko l'artiste moko ba que na orchestre mususu de pourquoi ka pona nini Villanova ndezo bango maestro Fabregas nazo bango kasi tuna ba mission ba zolonga to tuna ngandeni mais il y a un chef d'orchestre. Mais souvent, un chef d'orchestre, un chef de rap, un chef d'orchestre qu'on a pas quatre motema ya moto. Est-ce que demande le musicien de Robin Omundi, le chiffre 9 plutôt? Ah, papa. Non, c'est ngani, balingi nini. Jana ebsayo.
ngai zela na yebisa yo pardon zela na yebisa yo ngai okona na longo te pona yebina no longo na osala te bango ba longo sike ba yebi longo ba osala te sike papi kakon na pese exemple moko papi kakon la chef d'orchestre ya maison mère ce va misser le bon sala de part kakon il faut luka yeba eloko nini zo sala ke mais ngalo to sala da émission pona makamu so na yebiso ke za ke bango ba ke vie poto na yebiso da ngana ba bandela pourquoi na yebiso ke bango ba sala calcul ba bango ba préparer ba yebi ke leso orchestre zo poto ezate ngako to ke poto te bango ni ba longwe ba roke de poto c'est tout yango eloko so na zo linga ndeko répéter ka na linga ndeko lobela ka ba actualité ya batu te po eza gila ko na fula bango na ko linga je wana te ozo comprendre bango wana nde bango mu ba comprendre ngako na comprendre wana timide wana longwe te yango kaselo na loba te ezaka lisese na lo lobeke bango ko ba comprendre nde yango ba kei ngako na comprendre mona longwa ezaki on a fait na chiffre 9 biso ko to comprendre te on to vandi mais bango ba longwe ba comprendre te yango kaseke o pala ngana sali analyse ka po to ke poto te bango ba mviesi ka ba ke poto yango ba kende poto biso dozali yango ba ki o akei o atikali soki rétroviseur pas soki na mutuka etambula te mutuka kutambula or chiffre 9 c'est robino mundibu biso dozaka ba poulet na to eka to ndeka ko sala mo musana ye mais soki to longwe mundibu atale lo Fredi Mbolongo so na longwe mundibu otika neka na groupe na ye ako rekitene ba mise pe lesu ba lekinga pe grave bazali eze loko moko te ba mundibu elobele rien du tout neti pana nga peso banga rien ezaka souci ke ba collègue bozaki na bango bokomona sote mais pona ngo na mnenga musique elobela nga rien po to kozwa kaka ba o ba sengi po lesu pe na ba porte parole bazali lesu pe ba pe français bazali o pe ba lo ba anglais ba ali lesu pe ma danseuse mo bina ngapela lesu na likola ba mesa bazali lesu pe danser mo le kinga pe na makambo lesu bina nene libalongo nene lambate mais aza danger pe lesu pa na to akoza pa to te ko le kanga eza pe te kaka ngande muna usukisa ba danser bazali c'est que to lobaki o akeyake o atikala tikali ngako na comprendre na te ko longo ya mona zali ba on ba comprendre ko longo ba kei c'est tout ngwana mais soki bazo kende bonne chance biso pe to zali ba Fredi Mbolongo to fandi na chiffre 9 to zo kende. Un petit conseil quand même na place où ils ont différents artistes musiciens bino au Kolobani lancer message mon na peuple congolais au Rotala parce que to Kolobani ya de moment bé et aka parce que côté kuna ba lobby so il a dit Moussa na bango so ba taper porte na bango ba so bango ils appellent Fabrigas Betem ta ils appellent ma bête que c'est chef d'orchestre na bango ya lo wa muta c'est pas Fabrigas aye pas na bino tant so papa chika lobite ya mama nanga ite ya mama mbuya Fredi Mbolongo babi bon Fredi Mbolongo ça choix na donc la plupart ba mise ba ya ka ba okinde pa ya maître Fabrigas choix ils allaient rappeler plus il y a Fabrigas te ils allaient rappeler chef d'orchestre bureau pesali tout ce qu'on a tsaka sur l'artiste moi casquette moi boy ya on kaselo nga lobi ya pas mwanza kongolo casquette moi boy to si longtemps que yo poza wana ya on kaselo ya on eloko na lobi ya eloko na lobi nde tozabo toza très libre robino mundi bakanga mutu te na mso tosala émission be mundi mutatindo osala na émission eza relation na ngana yoti ah oui sope na bipelo lo na biki na longwe mundi bakoyeba akoyeba te ndenge na zaboye mundi basala ma osapa na mso na so mona pe azana résidence nete nso bazana studio sa makam oso prendre tozabo tozaka libre ndenge na penser vie na ngai eza mundi bute ndepe bango ba penser ki ba vie na bango eza mabete mais ngana opesa kande conseil na pesa ki na donc pe na pesa ki na la fois passée wana ya ba émission na saki na bino na mone komeli pe président ngo et komeli pe na groupe wana na mona et comme na groupe non pardon s'il te plaît et comme na groupe oyo na o ba zuzela ba mesana ko zoka bana bato et comme na groupe et comme ba message na ngana na lobelaki na lobaki na ba émission na saki na ba confrère no pa na op na mona ki to saki de fois passé na lobaki ke a ozo zoka mona bato azana pongi yeba ke mona na lobi tanga ko lamuka ko tuna mama na ye mais pourquoi ozo préférer ko zoka ka bana ya bato metaki ya yo moko wana message na lansaka liboso la saka na Villa Nova na saki na Villa Nova oui pour Villa Nova ngo yango na ka sezo tangati na lansaki na lobaki nini ah ozo préférer ko zoka bana bato mais na ndako no moko poza na bana pourquoi ozo ko bimisa bana na yo te ozo ko yante bana no to pesa ba makambo ozo zo bana mutu oyo voisin no asali yongo ozo mona bango ba meilleur bongo soki ya yo moko lobi ya bana na bakei ya yo moko otiki bon ba popi omoni ke kozala soni yeba pe ko bongisa ya yo po esala pe fort lobi so pe ba oya ba voisin ba somba kimi ya yo basala nini bazala pe bien ba pe ko peso valeur na mona ki pe lelo na komo mona na groupe ango ba komi kozongisa ba message kala c'est que message na nga na tinda ke komi esali ke ba zongisa ba message pa tali lepe bano bazo kota ba ko longwa pe na ko zo fight na nga na sima esali bien mais ezo sala souci pour nous montrer un premier na mona artiste congolais moko boye azo préférer ko tala kaka
orchestre mopo azo ba musicien bato vous comprenez ce que vous orchestre na yo moko ozana na ba musicien malunga te oui net biso na bien biso groupe chiffre 9 net ozabwe tozana ba musicien belé so na biki na minute ko ngai na lobby pourquoi bon chomi na ngoro tanga za mwana nda sala ye muto ta ko maza mwana ya sala aza mwana awuti na awuti pe pa awuti pa ko bino mundibuti pa yo boyo ka guna ye po yo ke gupa ya nani nazo pesa conseil pour naza nga mise mususu bozo zonka ba black mais mukolo ezali tozakaka boko simba mitu keba kolesa ngando tanga za mwana muke to lion tanga za mwana muke mais keba tanga kola ko sani a rolia yo za maele voilà Fredy Mbolongo alobi zala maele eza ko engager ka Fredy Mbolongo ba proposer mais Fredy Mbolongo chiffre 9 ils évoluent quand même dans les bons. Ah, chiffre 9 dans les bons. Dans les bons, ma chiffre 9, ta, non, il s'habille le loco, chiffre 9 et qu'on change ti. Chiffre ah, papa, pourtant, on peut dans un chanteur, dans un doumeur, t'es guitariste, t'es dans un danseur. Pourquoi dans un pio? Pourquoi dans un pio? Il y a délivrance. Chiffre 9, nous, départ à Batou, il y a délivrance à chiffre 9. Bon, les lots, c'est tout là, de l'amour qui. Fredy Mbolongo ne fait plus partie. Patience wana bozela on a bano ba ya lobby. Na kati oka mbala moko patience wana bozela on a bano ba bota malobi. Mais pour nga Fredy Mbolongo jamais. Té na bandeli question na. Oui. Ce qui est l'offre de l'amour qui Fredy Mbolongo à faire partir les sous-soutés na chiffre 9. C'est que na voyagé na sa cop mususu. C'est que na voyagé na sa cop. Na lobby no c'est que na voyagé na sa cop mususu. C'est que na voyagé papa babandi lelo supo mona ba actualité ba tozo tanga wana lelo bo tanga ba kombo ezali boso no ngati. Yebi mbula nini nga ba keso ebele babanda ko lukanga. Ibrahim yo yebiti. Oza sima caméra tout so yebiti. Babandi ko bandanga lelo te kasi te babandi siko yimo fu comparer tango tuna opposer na question fu comparer que moto aza black te aza danser mais aza ba vanté te ponga na ndena mo ngamba aza danser mais na ndena esprit ya ba leader na ndena esprit pour convaincre nga fo na ebité pone na za boye nga on se va convaincre lelo leader na bien casino de Paris pe côté on a stade des martyrs papa boke beta billard na casino boke beta billard ouais boke beta billard boke beta billard na ebisi bino boke beta billard papa boke no beta na zo bisa okende ko na boke na suka no beti billard na suka boke beta billard moni Fredy moni chiffre 9 to funga bino munoko na misu kala minte monza congolais oya est-ce que monza congolais ko beti sabino stade des martyrs et ko beti sabino zénith de Paris ezali porte à Satan, ezali porte à Satan. Ah oui, ezali salle ya ba musicien. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi besoin ngaka bokangela ka chiffre 9 porte? Pourquoi besoin fungula chiffre 9? Nazo remarquer trop c'est là. Zana le belo moko, nazo remarquer trop chiffre 9 faisait orchestre c'est belé, bon jalouson grave. Akena ne poto te na ba musicien. Assumer ba musicien ma pangote. Ba musicien bi bazana ba grave, mais pourquoi? Bodo da kaka wana pour comprendre la chaleur lumière dans ces coups dans une boutou kalongwe c'est normal mais to landité et la kisini tu n'as jamais tu n'as pas ça yo voiture à longwe na préfère tika ne mutu atik akende na mutu kalongwe ne mouvement mais et ça dit quoi d'abord yango na biso kasité biso ba to comprendre non te ko longa to zali bango ko ba comprendre ko longa ba kende ba tshela mbongo retourna ngandeni bon et ça normal te mutu ba pèse voiture. Mais on préférait Otika, n'a pas passé nos voitures. Papa, le réseau Salabozana, il a vu sur le mot, on a juste que c'est aviation poteau. Chiffre 9 et qui est pototé. Bon, yo en tant que chef d'orchestre, est-ce que chiffre 9 à Colombo, la tamo bi, on a tata moi. Papa, tu n'as bien eu tout ça. Je pense pas que papa Chikazangi Mongo va misser poteau. Mais oui, et Zanini, tu n'as jamais connu la question d'avoir balai ma déçu, ma boum, ma déçu, ma boum. Non, les qui savent me le jour, ma déçu, ma boum, comme tu lamba. Papa, chiffre 9. Écoute, à la chiffre 9. Tu landa na biso obadinga ba osalate. Moi, tu le longa la tina ba couper na ba. Eh? Monite. Si qu'on a que l'homme n'a pas soumu tout le monde là, tiens. Non. Il peut Lucas style na Lucas ndenge na mo bola tate papa biso groupe chiffre 9 de to zaboy el généralissimo mon patron alors bagi Fredy Mbolongo tout ça la musique poto ezana ngo pembe na biso poza artiste oko kende na yo petango po bano kende oko kono ko posa président to vanda na biso to ça no musique to bano kende na biso netinga na yabi ke na zana nga
très à l'aise nayebi ke nokenda nga mikili pourtant peut-être nokendi tant que bokotala nga pe bomona Fredy Mbolongo azane kaka ndenge azali Fredy Mbolongo c'est rien mais quand vous en avez besoin na oka na sepela na ba fan o balinga nga na ke poto mais na ko sepelisa bango take na za artiste to kokende mais botika biso to sana musique to zaki na besoin to bimisa na ba album pourtant to kendo poto ko beta ba concert to sa ba showcase na so ben to mesa na osala mais ekozisa na pena ba tibebele au moins ça peut ba tibebele bon pe ke na moni trop de rumba pe bo le kango yango ne so moni el génération mo robino mundi babi bon to pe sabi de copé to pe sabi pe ba moni de décembre to boye ko bimisa ba générique to tika ki terrain ba to ba mesana ko bimisa ba générique ba ko bimisa ba bimisa mais to moni elo côté bo gangeli biso mbwengi bo gangeli so wangila mbika eloko ezate terrain ko tika likaka vide type de ceci décembre to côté janvier boye eloko mo côté na terrain eloko te nzembo moko eloko mo côté ya chebeti na terrain a ezate na ebetite na décembre eloko ebetite na décembre ata générique moko o blake ngamona fana bi ba générique bimaki ya monde bimaki biso ti ba décembre neti générique nini o ngana yoki na décembre pa kaka 3 farine na mutebeti na nzemo na tangi ya boss live ya héritier na moni ke beta moi zo beta arena mbe comment il aura générique na biso ya décembre ya ki décembre na monzembo ya président na biso wata wana. OK. Et c'est tout. Et logo te na mona ki ba mise biso ba gangi awa tout ça va encore biso to za so logo te to tiki kasi. Bomona ki bato baleki baleli ya président ko bino mundibu otiki biso be pona nini Fredy Mbolongo pona ni bosali biso bona biso te bozo kaka numéro 20 to tiele bo numéro 20 mogwati ya président so fati tala degré eloko popakania ya président mais komi ko beta na babar oyo kango te et beti na babar lokwa générique poni bazana soif ya générique pa na chiffre 9 mais to esi bon ke boza la pio album ezo bima siko boko sentir Fredy Mbolongo abina ki na libumu na robinsa bon ko Congo na danse ya mokongo sikoyo mpona samuka ke toujours na vandi pamba te inspiration ezali on essaie no na so le moto tenga ya mwa pedawa kwaza ba tatouage baza lokwa mwa pede na essaie ke musique kaka eza kaka eza tatouage te musique ezali faut kotonga faut ko inspire ka banaka se pe potongo bouti boyeka sikini bola sope makamba malunga te ezate mais mundibu kimia okobina mundibu oloba se lokote moi Fredy Mbolongo je parle oleki wana ngana yona ndika oleki oyewa soka ko lobby ozala na otala ba pete na ote na otala potete po patron na ngaza sona tango lobate po patron ngaza tazo tonga ba pale asana kati album na osama makambu loba zo lukandeni album na ekena makambu yeba nengo kotindika groupe na ekendi ya propre oya ya libokete kota boye bima boye mo bobata manase ya conteneur sona se moko boye emba bimsa no ba kota no kati conteneur ba mema no lokwa ba wago non biso pinezala aéroport c'est ma oui pepe to kiti ndenge zalaka kitoko merci Monza Congolais a combien de chansons? Bon, Monza Congolais ba chansons za no ebena no pena to kalete patron el génération mo ato sala sali nano sikonde pour le moto zo ngaso to koma sikoto bandeni to ko classer sikoma a classer makambo mais to zana omoni zala ka nzembo to ebendeni to zaka o betaka na matoyi na biso ba misi na ba place mo ba membre na so groupe bazalaka okomona kaka ke iko to ebandeni to yemo ko peka el génération mo patron pesa nombre ya ba titre ya banzembo soki ozala combien Batalu et Belé, d'accord retenir nini. C'est vrai que à faire date, ils ont réuni. Binopé, au bout de cette date. Non, tous les là. Toboy ko pesa faux. Toboy ko pesa faux. Tolito pesa vrai. Mais tant que pour le moment date dans les athées, on to pesa mais to pesa million de album. Tous pour le moment dans album. Date ya pesa dans les loko moko bozaté. Biso to za ba to tambola en France, to la vérité. Ce que loko ezate to loba, ce que ezate. Pour le moment to dans album. Mais bana West bakota ba West Afrique kuna ba ole la bébino mabe. Ce qui contrarié, ce qui va bien to OK. Tout cela que mon grand frère propre Olivier Dumou na Brazzaville, nabi Kalater chiffre 9 nabi Afrique de l'Ouest, c'est vraiment la carte. Tout cela qu'on avait au Canada. Mais toi quand on a bisou. Toi quand on a bisou. Yo kaka. Yo kaka. Nga za ngatenga na nyonso kota le toy na na koloba. Nazo kokoti kote na nzala na yo. Menga yo te funga maka liango kati. Liango kaka so liango ka to liani ka za po mite. Liana ko ka ngoti. Liano ngambo ezozela yo. Liana o mengambo ezela yo. Ngana biliano ngambo ezozela yo. Liano ngambo ezozela yo. Wana virus wangele bo. Emiseke bono neza musique. Te to lo ba so trote. Extrait wana na ka kiamo meza musique.
pour mes amis on tout ça toujours aimé tout ça musala na biso tout ça comme musala style nini lelo Robino mundi ba comédie biso na ngo ya kolata ba jeep ba nini ezali bilamba comme tu comprends les sociétés. Ah bon, as artiste pourquoi beaucoup compliqué. As artiste on attend pas kolata. Mais muto mon drôle wa yebi kopa ba artiste c'était wa yebi kopa ba artiste mon ngoza normal. As artiste fa de chaîne dans nombre dans monde non sur toujours mon ba présence wa fali ba que ça ba mode ya défilé to mon façon ba la tête to mon papa. Ils le mo yo ba kutina kama fona mon ba to bo critiquer ba lo ba wana. Ils sala nga mon oseka. As artiste alati bien ou za ba mannequin ba lataka ba défilé ngo pesa ta star munene c'est normal. C'est normal à ça ba tournage ba clip c'est fa de artiste ko kanga na de mon côté il faut funga mati afungwa me sali mabe bon ko ba ko na so ko filo mo na raté au monde raté ça na mbongo ebela ça na video so bo luka ça na ngo metana nga fa les artistes aza le rôle to mona ba vena so ba sai ba vena so be sobe ba video na pesa ba mbote il faut jamais za kana na saki pièce na makambo fa le pièce na sala kana makambo non il faut funga mati ndebo mi ba Fredi Mbolo le yaki na cop mo mona ba libume le bo mona dance mo mu Congo zo mona reza ka to funga mati asa ngana mona le o ma gaveta artiste azu déchaîner to funga ma afunga bomoni la beti ba coupe wana ila tamakati bomona ngote ko felo mda sala ngona na stara na biso ya Diamond asala malatati oui ça m'a bête quand n'est pas mundi bonde ka bolinga na mino mundi butene fo bobanongo boluka ndemo bolanda na bino kaka les gens critiquent kaka les pas mais kaka bato ba outa la ville à nova ba critiquer Robino mundi faux aza faux la mission son na yambi mutu mo bon baza vrai bongo baza vrai balataka nini babilamba louvwa balataka nini bana bilamba bongo balataka nini ba comparer bango na mundibu na kolata nde bazawa na totika ba black ko na ba jeune tout oyo balongwa et pas ya koko na yo ranson orchestre nini oza stable na ba jeune tout balongwa et pas ya koko na yo ranson to ka bona biso na obeta de bo première bo na bato tout balongo pas avoir ensemble l'orchestre où est le plus stable na ba musicien tout balongo pas avoir ensemble tout le monde ya biso tout so tsepe na biso na tchena bino ya kati na biso on a chiffre 9 pardon chiffre 9 Robino Mundibu ils stable ah oui koleka ba tout na lobby chiffre 9 na baxation le na chiffre 9 c'est tout. Oh. Ah oui. Na misa tout balongo pas voir ensemble. Na lobby Robino Mundibu. Qu'est-ce le plus stable? Et ça stable pour to quel la radio to zora misa mutu te to finga ga mutu te to bela mutu abete total ya biso. Et ça Robino chiffre 9. Moi j'abo que na ba États-Unis ba poto. Yo tanga sona beta. Et na pesi ga moi nini? Non, ça stable ga. Pourquoi plus bo tsaka? Pourquoi ça stable faut que ga Europe? Non, pourquoi ça pour que na be bandu ndo abe mais au stable. Mais c'est ça, ngana lobby pas na lobby biso, c'est ça. Pourquoi bo tsaka be Europe? Comment ka subo yambinga na émission faut ka bo tsaka be Europe? Non. Atape ba bandu ndo agomawa tokena pe ba goma totaka ba stable ti mona ngana beta koko na pauta ba tout ça ba stable ndene bunga na zui body na lati compare na ngaba na kuto pa mutu yo moni ngana changer deux fois te kasi ti da stable na za le Robino Mundibu donc mouvement qui paga mutu te l'orchestre le plus stable là-bas na ba mission bolongo pa bonga na tanga na yo kasi ngana tango kese musuno tanga bisoti bona tanga nani oya la sombelanga lamba to wate amemanga na amatanga ave to futelanga ndako za Mundibu na kotanga Robino Mundibu c'est tout Manza Congo ya tika bon du siècle l'émission album maneza mystique te me black à part elle génération mon patron ngai pato coup de chapeau chance na yeba ki nanga na ke nanga te na zala niveau yembi papa ils ont répondre à ça chiffre 9 ngana zaka da fan na Mundibu kala tana mutabeta vocal mo na wenge kanga album mobimba et ça la succès ko le album mobimba pourquoi to bois que les ba faire ata star na biso Congo to pese ba jolibité to maté tango za non vivant to mortaliser to pese makambo et ça bien ayembi ki toko asali makambo be papa muto asala o parolier te yemoko biso baza komona ke luka parole na zandu akene soki nini te yemoko asali makambo nyonso ya mona na ndima Mundibu po ngamona da présent tala ka niveau bato na ngana travailler à travers atende musubo za komona na kuza tu ba artiste moko boya ba orchestre moko boya na ba kuzu ba kana kuzu ba bata ba kota ba travailler non
nga azaka na mundibu depuis tongo leso à l'aube a travailler moko pe azaka leso pe azana souffle moko na makamba travail biso to kata na ka biso to kata na me kata na raté biso to même to lembi am niveau ya mabepe na me mona ye samai après on est sur melaka même que mais sans colia mais biso leso to ça ba 3 colia vous comprenez. Merci Fodim Bolongo. En dehors Robino Mundibu, so Robino Mundibu, tu tiens à l'écart s'il faut mettre un orchestre. D'abord orchestre est présent dans le Congo. Au profond beta l'orchestre. Ah non non. Longoli Robino Mundibu. Totiki est victime, il y a l'artiste Fali Poupa, Toché Jet Sets. L'orchestre on a mis balai la tchè, Rabac c'est sous mois 2. La tchè. Kofi Olomide. Rabac c'est sous moko. Rabac c'est moko. Toto atenda. Yo comme toto baksa, ngaza ile wa baksa te. Na boy na cha maestro Fabregas pesa mo. Poso so tie déjà, so lobi da kombo no tie déjà. So tie déjà, o tie déjà. Chai kati. Chai. Na che Jibin piana na Igbi na file. Te na ngoli Igbi na file. Na che Igbi na file na cha na Patrick Bekam. Na orchestre te no kende. Na mitu na zanga na aviation que c'était. Te na lobi bongo te. Yo ka question na lobi so to longoli Robino Mundibu. Kasi on a lobi te. So ils ont orchestre oh yo, il faut au bêta. So to tali que Robino Mundibu existe ata zalate. Nzamba tindela ka biso yete. Ce qu'on a un mouvement où ils ont attendu, on a bandit par l'artiste Fali, l'artiste Ferré, l'artiste Patrick Bekam. Patrick Bekam, Naché. Ah, on a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont pemeni ya ngombe. Ah! Oui, bien beaucoup de musique comme ça. Oui, musique beaucoup de mangwa. Na ba palmarès bina ba Patrick Bekam otanga na sali ni na musique congolaise. La musique makamuni ya sali pena. Ah, botika ba black ko de ko na ngai. Pourquoi nene na benga na fandi bo moi lolo linga na ba konike bo tuna nga ba question mo bezo swanga ezo sepelisa nga ndete. Na lolo ba malobo ma belo biko mo ba kangisi ngai. Yona biso kasi ko na lingite ko ah papa. C'est bon. On a orchestre de New Robeta. So nani azalagite. Air victime. Hein? Air victime. Air victime. Bon pour no boya bagolo. Otuni suwe na nga siko komo omulike otuni nga suwe na nga na lobby mokomo linga zo to kota nga zo ba ba mobo ya tala bon ba fanatique to suki na mise suki na après on peut se sortir vraiment pour na yo gaye ba fanatique ni ba se comportera bien en dehors ba fanatique longo la fanatique ya papa chic na ba fanatique tu etikali wana ba fanatique ya Kofi Olomide ba fanatique ya Ferregola ba fanatique ya Fali Poupa na cheka misa tu wana. Ba fanatique ni ba se comporta bien. Mais côté ya Kongo na so Kofi Olomide azapena nti ba clanté ya il presque Congo mobimba et préféré c'est pas on a hier. So ikutu ko souhaiter le bana ko souhaiter ba Kofi Olomide pour na mona Congo mombelinga kai. Mais so to bito tshana ba parti ndese ke ba wario. Pardon? So to tshoni ba parti ya ba groupe ndese ke ba wario. Mais surtout to challenge bobike papa ndo tse ko na so Kofi Olomide pour Kofi Olomide azana fan moko te ko ekiri Kofi ndenge de ba misu ba bima ba wario soki banani wana te Kofi Olomide zali Congo mobimba elingaka ye basi mibali ba préférer kaza ye ba fan nyoso Congo baza ba fan na ye balingaka musique na ye wana sekeni na ko préférer ba fan ya Kofi Olomide pour Congo mobimba ba fanatique ninyo to traitera bango ba impoli ya mabe o ba fingaka baloba mabaya artiste ba fanatique nini na ebite non na sai na constant na ebite pour na ebike ba fan nyonso ba orchestre so ba finga na ba onkaka baloba n'importe quoi ba finga ka leader po leader moko te na Congo aza ba fan nyonso ba finga dabali ba finga na au moins tout ça dans mine panzana lokola ba des autres ba joueur abisa ba soime ado finga ne ka leader moboy neso lokola leader apamba na mine na eko kinte tena lobi na ka ba fan ngo lobi ka pour le monde a téléphone so do finga leader mo tala so lito ya pamba leader na eko kene elongi na pamba ko te ko na lito ya leader wante mais au moins na finga ka poeza na kaka bifinga ndena musique ngoma na bifinga mais ça la ngande passe kaka ko tala neso to un grand artiste moko boya mboka na biso au moins na fan ne mo boye ko to neso akabila ne neso to asombe ne loko te mais ye fan na pa avec ko finga leader mo bele so lobi ko na pe akuta na circonstance mo be asiku mo boye neso belisa akuta pe so leader na ko aider pour ba leader mususu balanda ba fan mususu balanda ba leader mususu wana o ma petit so
bomando tona ko toka wana ko passer la main sur ko soka ata 10 fois makuta wana sur ya leader na zone yangote oso prendre le que ça ba ozaka poka ka kifani mais kifani le comme il faut olia kambonga leader wana oso prendre ba même sur mona azolo ba bien sûr tozaki ba fan ba musique pour dolinga ba musique na bango mais le fait faut la pele le so na kufi le to na zoki to na zi problème famille na ngai et kena okaka na kena nga perte ba bénéfice na le hote siko linga ka zala ka ta mo ba limite ya kolobaka pozaka mo limite pour ça mona na vie nous on a protection te pour les pour moi pour le ma bémo leader n'a pas comme calculer pour moi OK vous comprendre il y a un moment on a ça ba fine na biso ba soutenir na musique et moi faut bozala na ba limite ya ko critiquer ka leader mo boy faut la petite non critiquer leader wana on na côté la wana yemta tindinga le so likambe ko elinga to bakanga na côté ba makala ba ko bimisanga pour les mona wolo bana leader na yebile yote aux a près proche pembe na été sur musika surtout comme ba intervalle on a ba na au moins pe comme on peut pas président on a té yo le ko faire souffrir vie na yo et que on peut ka bodale pamba ozo mona et le moment on peut ça va fan na biso ya musique boza na mo ba limite ya ko ba ko manka ba président mona so mona président pe lobby na ope ko kuta na seku moko boye a aider ope toza na vie na mukito otambola lelo mona o moni le to samedi eza na mukamu nango dimanche po mona obeza na makamu nango ozo mona ngai eloko moko na osenga ba fan na biso bo limbisa ngale so ne bo mona na se dresser sur le président ba moko ya président moko bona lobby po et soit kangai na yo ka ke président moto mwana moya kese moya ya président moto ya kese moko boy na tala na niveau na so na ngana azan niveau mona ngate mazo pas ko manquer patron na ngai ko vandisa bango pe ko solola bo trouver mon terrain te ba na tozana tanku to sala on poso jita wana so boko bunda ozo peta wana te pongana na boye bon yo benga la chomite bo solola mo kuzu ya bo solola mabe bo te na linga ka to tobola to chaka mote pela ka to zaka bongo tozana tante ya ko bongsa te po to bongsa ndeni to bongsa te ce que c'est mukolo nzamba ko préparer ko bongsa to bongsa so préparer te ni tozana to zana ka boye to keno ka boye to ibaka ndenge ko suka po musique on peut lelo to kalikila ka bazana ba ozala ka pour di bon wana mais to moins que lobe varié ngai Fredi Mbolongo na lobaka na za pa mundibu pour na yebi ke spin na micho zana na chiffre 9 to la to la mbato yebi to c'est jamais demain mais na ko beta na to na place nazali pour le moment pour ngai RG ngasi mo za mabe na ye aza na lamu na ye mais par rapport na malamu ele ke belé pour na ngap Fredi Mbolongo ya on donc mais oui nde naza bona na mwasi mo basukula nga bilamba lambela kanga to saka ngai pourquoi pour na komi na mbongo belé na zwi mwasi mo métis na benga na ye non il faut qu'on vivre na mobana mwasi wana totala ke po ola na métis wana métis okasa botami ka mama kutana yo les gens autour les tables bali sur le kina bonga bazaka mabe ka ba on yum toza malamu non na ko vivre na mwasi na moniki azo to sanga pe azo comprendre o nga na zo linga mundi budenga zo mone bongo aza star azo promettre bongo biso ba pouler na photo za la pembeni wana pe to pesa repi ba idée aza mutu ezaka te mta suksi ba idée nyoso te ayoka pe biso surtout nga président nda ba yoka nga pe mo pe Fredi Mbolongo chef d'orchestre faut ba yoka yo ezaka question bongo te ezaka question ke ayebi ke naza artiste neza mwana na fils na ye amoni ki parmi ya bana pe amoni ça ko calculer pe so mwana mabe pe so ya trahi nga mais nzonde yende mutu ayebi ko po nga naza mise na bani musique lelo te na yebi ko pe ko vivre na mutu ko umena na mutu na yebi ko umena na mutu na lobby nango ezalaka bénéfice mo bien ezalaka bénéfice bien. Merci beaucoup de retenir na passage no chez Ibrahim et puis quelques dédicaces na bato to ba chez Ibrahim na yebi programme bato ba sur mon programme na yo pana webi ke to beta na mission c'est ça ki to quoi to sala biso so beto sola na biso dès que senga kana sepela no vacances po poser rapena ba question na senga poser ngape na yebi ke pana ndo zola bezaka bitumbo komba cage na kotika te funa yaka wana bo retenir kaka album mais faut pesa makambo za moni yo na sepela no poser no standard ozaka no parti prité au solo la o sengi o solo na artiste yebi ke tongo ka mbonge yango no yaki tango yaki yombe mpe na bani ko tali so ndenge sengele kende moni lelo na musique to bete za mutu na mutu to la na ndenge na ye moni susu ngai Fredi Mbolongo na zala ba spiritualité na ngane na sambelaka pona ko bino mundi ba linganga neso moni ero to sana émission mais neso ero neso mona mise mo bazo me ane bangi neso mona mise mo ero to bimana na basse so un mois za na boîte encore ba biso ba na ba vekle ba za mituko mona yemo akene usane ba mime ngazo tala ga te fona sala émission po nini na tindika orchestre na tindika président na ngai siko tant président na tala ki abenga kile su mise mo avec mise mo ko makele na musique mo ko boyena su na boîte mais tant abenga ba sike patron to sala émission na yamba ki ote leso mona loba kablenga mo $200 so tant yo mission ko mona président kabenga $200 ozo bata kabenga $200 po ne tant abenga ki yo akakyo makele so vena boîte omela masanga mais fallait era ngo osala ka be mission to o le ka pesa mo bolandela mo production makam mais nga Fredi Mbolongo so na osala promotion
ya orchestre. Bon, on développe il y a chiffre 9 points, il les TVT. Papa, tout ça, bana, papa, boti. Mais il y a un chef d'orchestre, il faut ça quand même instruction. Na pesa mais papa, n'est tout ça bonne. On a besoin que tant on doit préparer au ina kati mutema, ngai na koyeba te. Nga na zo ibakaka o eza pour le moment de n'attaque. Ah, yo sili kili nini? Après chef nga sili ki pona boy. Ah, na yo ki o ya lobby mais o etika na mutema na yebi ngote. Ngati ba mise ba parvenir ko longwa nga na zo ibate ke misa préparer ta zo longwa. Pito zo to balongwa kana to zakana bango. To zalaka bango oh. Mais nga chaque jour na zalaka na ba mise neti muto mi mabuza. Nazaki ko sona solene le 1er décembre nga sona mabuza. Le 1er décembre nga sona mabuza ti. Le 1er décembre na sona mabuza ndeni ni ya nga kunena boy. Na faze na nga tu nga olali eroyo. Ngabi analali na nga. Nga benga utapeli video nese o benga apeli video ndeni nga za na mwa. O mona ndeko na ndeni na lali boy nese unaza poso mabete na mer. Akacha sekabite na obenga ya moko nga za na boîte mona bato na moto osala to ba ino kama kila musique. Ah mais après lobby na ngo 2 jours na onoka mabuza asu na orchestre. Maintenant ko benga eza makamba privé na kobeta ona mission te ngato na bengaki no ka ba ponga ba information mususu na yo kozwa ngwana sumu na mission na susu na pesi wazi sente clavieriste na biso ekoto glodie ekoto imteso benga chef ebite nini otala kingani boya okena ngobongo pona nini boya sala ngobongo pona nini omoni apesi nga rapport mais susu ngai na jina rapport ne so mi tuzagine lobi mais abeteli nga ngote mais ça de préparation nango. Nous mona tango question ngo benge boy boy si on tala yake muta lobi yake alonge ne supo asu souffrir na ye abia zo souffrir na ye zo moi comme t'as bien souffrir le mouvement appelle ce abia souffrir na ye so tu dis boyo souffrance ngo yo lo bonga lelo mais tout za kana patron ko folo ba ye patron na mukongi na te na souffrir na ngai mais prétend surtout ce que biso so ba to peso ka mbongo après 4 jours 3 jours après so mbongo mais bon na boy pelo bina la malheur ya vie ya muninga ya pesi ya omonga so ba fan na biso bo za no très calme boy ba ke monza ko album na mezo ya bo tene bo za pena toujours écoute boyo ka eloka bien ko ya album na monza congolais bien pene ko ya kala mingi te ka awa tito koma ba vrila wa déjà bo mona déjà ba annonce déjà ya album déjà monza congolo yoko bima mais Freddy Mbolongo za to sam sa so moninga na zuta ya ko sala makamte po to za na kobe to zo préparer le autant to ko bima bo comprendre que Freddy Mbolongo abimi pe na image mo so asika so mona me ba fanu bolinganga na esi binoka ke bozala kana nde bozala kawana babenda bino mato ete na longwe te na zapu na kaki babenga kinga ke Freddy Mbolongo to ke longwe nesi bona longwe te yo longwe te mais bazo préparer nde ba ezoyo aucun casino de Paris casino billard na bine papa bazoka il ko pe isila il ko pe au casino de Paris avec Maestro Fabregas il est moins comme ça va bazoka pour la Fox mais comme tu ne pas dire là ça yo et comme tu ne pas il faut pas que les types pas parents nga tu sais biso na njili oui na zo vrai et comme tu sais biso na njili ba comme ya pena ke ba convoquer ba parents nga na pesi père na nga matondo ki jos na pesi maman na nga sela samulio na pesi ombote oui na pesi petite sœur na nga na belle matondo na pesi petite sœur na nga Sandra mbala na pesi ombote papa le big Mbolongo na ligi kende na to kaboni pe na papa na nga to kaboni pe na maman na nga po eza nga vi na nga soki le baby papa na nga bongisa nga te maman na nga bongisa mais c'est ça ba pesi papa mbongo mo 5 kasi ba okanga eti ba okanga ye moi sikuto so ba esela mutambongo so ka bona yebi boleki mbongo lobi kuna boye mine libala mais oui eza ngai na bo ngana za na tante ko kene okeza po niveau na nga eza près na ba leader wana siko na ko eza na tante ko kuna papa na za na nga hapa mundibu botika na vana nga pa robino mundibu to vivre na biso na ki pauvreté de bolobeli biso to ndimi na ki pauvreté na biso to ndimi to vivre na ki pauvreté ce qui peut ok poto te comme no bomoni poto da fin du monde to soki na bongi te eza souci na ote mais eza souci ya famille na ngai obinga na senga na papa Chic akosali na minute eza plaide na nga papa Chic c'est vrai que bande oboke moi poto ba olongo tant pour la moi poto mais lingi ataka Freddy Mbolongo yo zanoka ndo zana kino na tinda ya ta mo vacances une semaine na poto pour ça la bien pour bande ko ba okendo na ba comprendre que non yo pe na niveau zalaka poto wana ezaka na ngolo te et ça la bien makasi pour sinon te to banga Mbolongo akende bongo casino de Paris merci beaucoup bon
numéro nanga par rapport pour l'album pour na banzembo ba ope bazana besoin ba yemba bango ba dédier bango ou bien quand numéro nanga plus 243 plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 na pesi mbote na bana Paris bana Londres bana Angola tu na pesi no na pesi mbote na massa na ngai na pesi mbote pas massa na ngai les bourgeois yemoko ayebi les bourgeois na Sainte Trinité massa na ngai Thomas les bourgeois na Sainte Trinité massa na Thomas les bourgeois na Sainte Trinité wana pena patron mo wasala ngamo makambo na bosanité edi e mafumu Rigen wana pena délégation ba fumu na ngai na bosanité capo Sandra Manoka na peso moi sa bete langa pena beto na benga ngetolo boro ma be mingi zala wana ah bon na préféré tanga pe komona bango Aline Mwimba Aline Mwiba ah ouais ngapela linga ko ah bon OK Tatiana Bitondo ouais Tatiana Bitondo na Paris ba kombongo za basi ya kitoko ah ouais Tatiana Bitondo Laure Manzeku azana kini na kuna za mboka ni bana Paris kaka Laure Manzeku na Paris OK Kintsaka et Marcel pe habillé pas linga ko trop Kintsaka et Marcel c'est un absolument bien ya sala na asala ara kin Kintsaka et Marcel na vacances vite fait ayaka bien linga ko pe mo Kintsaka mère na biso toujours ngape na sepeli katara na sima ya mutu na ngai bikaka I get koyo aigle noir I get koyo aigle noir ba bijou belé mère tala eloko ezate okola te mère I get koyo ba bijou belé mère tala aigle noir I get koyo aigle noir ba bijou belé mère I get aigle noir ba bijou belé na Paris mère tala eloko ezate tala singa muke bana ba pesanga isali 5 ans na ko longola ngote mère soko pesa tana sima caméra nga una lingita le busa caméra tchango pena ba mona ngomère I get merci beaucoup, je vous aime. Na bossa il fait na pesi sere na mo bazami ko na kini mais sere na ngai maman Chili. Chili au mona raota rappel na sona François Munene. Maman Chili. Mais on a mon oncle dans ba nga oncle. OK. Ouais. OK. Oh, na zo sofrete. Élysée Mpadi, na ko so. Na France. Sere na na bossa Élysée Mpadi, ana kini déjà. Délégation Élysée Mpadi, sere na Élysée Mpadi ana kini. Wana mona France, maman na Chili. Na bossa sere na I get. Sere na I get yo yebi makambo bana wana bana Paris. Nga Chili obe nga oncle. Wana mona kazi nanga. Yo na somo biso musique eza ya makila. Des fois te wana pena na pesi famille sere na I get. Na bossa sere na Élysée Mpadi. Moi so na kati ya mibali soka lati na so Japon lokola boma yo bosani na bosani te petite sœur propre yebi kaka Gauthier Mbala na to kufela oncle na to kuna oncle kaka semaine coulé awa oncle na wana arab na deuxième oncle posaki na matanga na ne passé oso mso kufi mso to kufa na to wana so bina aza pena likunza famille likunza famille te te wana zalaki omonisa te yesakoli te yasakoli mo malade betaki ye nzamba bengi ya ke te biso to bika to baki monza Congolo eza album ya kolia te eza album elaxi ke ezali album état de grâce eza album zo ya nango na niveau moke ezo komba vraiment te na linga bino bana poto bana partout dans le monde papa chic otala pe biso okolo bana nini na papa chic comment vous se comporter na mbonge tout eza roya. Bon, tona sola na patron nga déjà na yebaki patron nga yeba mbongo to ya déjà asipota kango po yebi ke za musique pa ke na bongo faut que ndeka pe bongo na yebi ke mbongo moko te ko sa papa chic pour les papa chic azali toujours en forme moment déjà ke nga bana la samno déjà ba preuve déjà ba tournage ba clip et la psyché azana déjà normal patron nga yi zalaka nongo zali kaka neto solo laki toko changer te maintenant toko changer des bango to baki toko changer mais toko changer des bango c'est que tant biso toko sala makamoko boy bango de bango ya kolanda biso c'est ça yango na kaka. Merci beaucoup, c'était là Freddy Mbolongo na linga bino trop on a pris beaucoup du temps parce que Freddy Mbolongo fala loba je vous aime tous na bandeli sous bateau ba soutenir biso
Iguette Koyo, aigle noir, na bossa na raoté na Paris, on a bijoux belé. Donc, il faut dire que la table bijou moko écoute na ngambula des fatés on a bien raté parce que kalaté to rozala merci di susu na ya Ali Numba merci di susu na Tatiana Bitono o atala rappel biso merci na sœur na biso Laure Manze la Queen merci parce que l'émission écoute à rappeler plus la page na yo moko donc Freddy Mbolo na la page na ye bo s'abonner rappel la page na ça la bien pour commenter la page officielle à Freddy Mbolo yo ça bébé biso to soki na biso awawa Freddy Mbolo to kabwa na biso merci pour avoir accepté l'invitation na biso maintenant na la question moko na lito kabwa na et puis elle journaliste mo abuga na kasi et puis abuga na kasi na chalaga des musiciens na tepela général elle généralissime na kati la bandi par héritier Watanabe na ke mingi garaba ndeko oye voulait na bonne maison na bayene na ebe na tse la maison mère mobimba bao ba beta wana en commençant par l'artiste abandaki da alongwaka vraiment to ba na feregola to ina ba japonais Kyoto to ina ba Bill Clinton to ina ba Selio to ina ba Michel tout o bazo évoluer bango moko na Robino Mundibu na beauté na propreté na zo dépasser sans parti pris to kabo na biso bozo résultat na tiki mo walo bozo résultat bazo résultat bazaka ba ka momo kezana ka Robino Mundibu ko kezana Robino Mundibu ka bo kezana merci je vous aime tous d'ici là portez-vous bien. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui sont en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau.
Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.